Mbote na bandeko nyonso bisika bozwami ezanga babino Mami Sendeke. Lelo toza na émission na biso elambela bana poto. Elambela bana poto to sabana na biso kolamba na bandeko mususu ba bipe kolamba te. Mais lelo toza na libu na biso to lambela bino nini nkovi. Nkovi na biso ya ngolo. Nkovi na biso to chango nzombo mbisi na biso okauka. Yango oyo tokotia matungulu mwamba na tomate na biso na tomate na onyo nini ndembi na biso na ai na biso na pote na biso ya chicken ya soso to mesana kolambelela lambela kana ngo o ezali mbisi na biso ya okauka o de la présenter les pots oyo eza ya mobesu ya chicken na mai te on a présenter bino mais o sina chicken na mai. Nde toza to sukuli na tie na mai na tie na congélateur pour fanda yango nzombo na biso to na kati ya kovi na biso. Kovi na biso eza accompagné pamba te eza na eloko pembeni. Bon. Bobo sana pour s'abonner à la chaîne na biso te. Et ça la biso vraiment bien. Bo s'abonner, bo partager après au like, au commentaire. Et ça la biso vraiment bien. Nzamba opambola pe bino. Tout le monde a qui a vu à besoin mbika pour y aller à mbika. Mbika. Problème les athées. Tout ça là. À celle commande mbika. Soit on a besoin mbika. À ça les commandes. Tout ça là mbika. Tout ça on a pour la bino. Tout banda. Pour chocolat pour venir biso. Après ça après ko sukulu kati na okata oyo na luwaki après na sukoli na kati katongo miki kovi na biso na sukoli yango bien na okata yango sikoyo bakata yango mike lokwa fumbwa okata yango mike bon. La vitesse, tu peux te voir quand on met, quand on met, quand on met balai, mais quand on va quand on met, quand on, voilà, n'importe pas y est cola, à bengi biso, tozawana, no toki sang. Natie na nzungu tolambela natie yango mai natie mai finiki etoka kotoka prendre combien de minutes? Ba 10 minutes à 15 minutes. 15 minutes ekotoka moto penezwa makasi. Nde tolobaki mbala sima tanto tokisa ndunda na biso tumto sa pe sauce na biso mba mo problème na biso kene mba po mwamba ewumelaka. Mwamba pende fe bela po ko fito tyango mwamba. Po so mwamba ebeli bien te biloko bien te. Il faut m'emmener où mais quoi qu'on fasse toka 15 à 20 minutes donc tout ça c'est quoi sauce na biso pe mais c'est quoi tout ça sauce na biso ma futa na biso faut ezu moto ma futa ezu moto makasi donc ma futa ezu moto makasi ke na mélanger biloko mbala moko na présenter na liboso na ebandeli na tie matungulu na tie ndembi après na tie suna ndambo poiron wana ndambo bongo na tie na poiron ndembi na poiron na matungulu na ndambo céleri na kati okoyo matungulu fo lemba ona ebite mona be kala daika ya lamba so aboki kabo ye tupika muki matungulu lembi te tomate azuka tie oka beko pera sauce ngai zo bima mokodoki ewumeli te moto atolinga no livumisa sauce boye na biloko boye ndeni
tomate boye na moto po aninga po. Mais faut bela so ngai elongwati. Oka bilo pena ngai pena wumisa yango na moto te. Allez. Un petit cube magie, hein. On fait 3 cubes magie. On fait ail mibale, hein. On fait ce pour tomate. Tomate, elle fait d'une bonne. Après, la rocha, tomate de biseau. Et purée. On a l'autre boye, on a un cas. On a fait la purée. Ça déjà sauce nous dans tout to kana pembeni pour bro na biso e wumela te na ngi to so ngai pende bima après ni na oyeba kocha mwamba kocha mwamba ibela na kati ndunda na biso yango oyo pe toka nanu na moto après na ebocha ayi na biso ene pesa mo moke na jinja na kati na so ayi na biso so manda mo jinja na kati muda na ngai chicken yango na lingaka mingi na cuisine yango no chamba mai mbala moko te etoka ta pendant 3 minutes à 4 minutes après nsima nde naye kotia mai sauce na biso yango naosala sauce nanga nasalaki nka natiaki mwa mai pene etoki mai vraimen etoki so ngai elongwa nano ya tomate elongosoni natia mwamba mosu bana ndenge nango balambelaka ngai alinga mpena sauce nango etoka ata pendant 10 minutes na moto nazotia mwamba na kati lakisa marque mombo osaleli mpo bato soki mwamba nano nasomaki na Lidl mwamba tosomaki na Lidl mwamba mosu balambaka azwi mai atie azwi mwamba atie na kati ezotoka nde namona mosu basala nanga boye na sauce na ngai napanzi mwamba nanga apres na oya kotia mai moi nanga eza tiede moi nanga mo atie pena mai po natima ebele natima ebele mpo mwamba pene febela po biloko mwamba so mwamba ebeli toyoka biloko gu te mwamba pene fe toka wa mobesu wana esila elongwa ya nde moka na mbika ndenge ezalaka mbika nde ezalaka ngwamba makasi etoka mpenza
on diminue moi moto ezalaki na 6 na ntongo na 4 po ebela poso moto eleki makasi ezikisa yango na se mais ofo balolaka yango cheke oyo baloli ozotala mpo ezika te so mpe biloko sauce eziki biloko ebima bien mpe te awa kovi na biso yango toanda otokisa esi etoki esi elembi na yango na batesi etoki esi elembi tobwakaka mai na yango kolamba na mai te bano bazoyekola balamba yango na mai te ozwi mai obwaki sauce na biso ebele sauce na biso ya kovi yango oyo moni soki mwambe ebeli ebimisaka mafuta so ekomi ekobela yango soki osala sauce ya biloko ya mwamba kolamba mafuta ebele te kolamba mafuta ebele te mpona tiaka na mafuta ebele te otie mafuta moke yango na bato balinga mafuta te ntango biloko ebele omoni mafuta emati olongoli nao sauce na biso te na ebeli te ndenge nalakisa bino kaka nde mafuta ekomi deja komata ifo ekauka nanu mpenza ekango nanu nanu te nanu ebeli te natiaki mwa mungwa na kati mpe ya sauce na biso etoka suma pendant so 10 minutes esotaka biloko ezosaute mpena mwamba esotaka yango fo ofinika so ofiniki te ebebisa cuisine mobimba esotaka vraiment makasi sauce na biso ebeli ese plus que ba 20 minutes 20 minutes mpona ngi mpenza mwamba na nga ebela mpenza mpona okotia yango na kovi na biso naomélange yango na kovi mona kwa ng'ombe yango nati mwamba mama naotia mbisi ya kokauka natie na solo natie solo na kofi na nga natie na pilipili ya mobesu mibale pesa mwa mai naotala sauce na nga nano mpo mesure ya kovi na nga mpo kovi ekotaki nini na bakisi susu sauce etikalaki na mwamba omoni c'est bon natie solo natie mbisi ya kokauka apres naotiaka mungwa moke natie na poudre na nga natiaka ya chicken poudre oyo ezala deja na mungwa deja na mungwa oyo ezala nango mpe na problème te natie moke donc yawa mungwa pembe te soki eleki moke yokana makasi oyo eza bien yokana mpenza na biloko te mpe na santé yango natie mais natie te esili nango nazipika feuille de riz ezali na kati ya mbisi ya kokauka eza na kati deja wana biloko na biso etoka Après combien de minutes? 20 minutes. 20 minutes. Ni nanga c'est bela qui n'a bien vraiment. D'accord.
lubu na biso ebeli yo moni ezotoka kovi na biso yango ebeli tala solo ya mozoka deja ezopesa deja solo mo eza wa kitoko donc lubu na biso ebeli tokomi na suka donc bolanda pene étape na étape obimaka kaka bongo mpenza totiaki tobande na kokata kofi na biso totokisi tobwaki mai après nasali sauce na ngai na mwamba soki 20 minutes mpo solo ya mobesu elongwa après naya kotya mbisa ukauka na solo na pilipili mbale ya mbuma landa pene étape na étape ebimaka mpenza boye vraiment na mpenza boye mais nazobeta pene asete fo mwamba ebela so mwamba ebimi mobesu biloko ebima kitoko te biloko mwamba ndenge ezala bongo bomosana te kosabone bopartage bolike esala biso vraiment bien walingi balambela ye bato misala oza fatigué nimero na biso eza na se wana obengi biso toza wana kabone merci.